Et musée à Koufa. Congo a tiré la président de la République société. Et ça juste kaka ba Rwandais mokonde ba yé ba komi ko encadrer RDC. Vous comprenez donc ba mauvais encadreur il y a RDC. Mais que Congo azana président de la République azana été. Minduki wana nyonso ba mercenaires wana nyonso. C'est juste pour combattre le peuple congolais. Vous comprenez donc ezaka ba bundisa population ndenge azali wana population azana mundu ki moko te population azata na ngondo te même ba soldats congolais bazana minduki te ba policiers congolais bazana minduki te ba pesa ba policiers na biso ezaka ba ngondo ozo comprendre nga alors minduki wana nyonso wana c'est juste pour combattre le peuple congolais et ninga sana aibiki akufa so tale longina omona kane longa loi. Ah bon? Longa loi. Siko boule na ezali ke non akufa e mokote. Ozomona alinga kufa na peuple congolais ngo moni même ba mende ba ocha muno makasi. Po ba ebi ke sort na bango ezoya eza danger. Mais ngai conseil na opesa bango ba mende baza ba congolais. Ozoba tango ngo ba boma kabila. Par rapport à puissance mon côté. Puissance mon côté, mon qui mon côté, et les puissance à peuple. Yango tozo le peuple, il faut pas ça ensemble. Ozo mone, na biso ndenge président ndala kanisa ke non, mouvement na biso mouvement ba résistant. Il faut to créer yango Congo nango énorme ensemble pour une nouvelle république. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Merci d'avoir choisi Congo France pour vous informer, chers amis fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans cette émission Shotem. Émission Shotem Oyo Tozwara pour la bino ba combattant ya makasi na mboka oyo topesa bino ba information to solo ramambo belé ya mboka na biso. Merci ndenge pona émission oyo Shotem pour na koza ba information ya mboka ya solo. Chers amis fidèles téléspectateurs, merci beaucoup na le boss José Didi Dipumba, merci beaucoup, pourquoi pas balabi Maman Adèle Yombo, maman présidente, le Congo Nyanayo, maman Adèle Yombo, charmi, fidèle téléspectateur, vous avez toujours obélé, vous avez branché na émission na biso oyo na rapport na bino ba combattant ya mboka oyo tozaka na foot ici, toza partout na foot ici, ça joue beta numéro na biso ya téléphone ne bokozwa biso lelo vraiment na la esengo ba pour na bino ba cadre. Il y a énorme bazalaka awa na Afrique du Sud na Johannesburg to yamba bango pour to beta masolo par rapport il y a émission ya biso ba sujet au to beta ya moko na biso to yamba mama bena pe to yamba papa coucou pe to yamba papa Jansi par rapport il y a émission au to beta masolo ndenge makambu ezalaka kabila akiko senga minduki na Russie wana po abunda na banani par rapport il y a marmozo le kana mboka tozo zela élection mais benda bike ko na Congo Kabila na Kagame ko kanela lisusu te na bike eloko wana ba tebele ba ndima ngote mais c'est normal parce que soko che mutu mo ya lekio na mbongo to mutu comme ba moya zo yiba mongo le kayo mutu che wana e benda bika ekoma kaka to beta lisolo ya Paul Kagame ba kutani na Denis Sassou Nguesso ba soli makambo ya Congo ba soli nini to beta ngo masolo na émission na biso na ba membre ba cadre pardon il y a énorme. Bonjour papa Coucou to baina yo. Bonjour Ndeko Yannick. Bonne santé. Santé très bien. Monica. Yeah, merci beaucoup to na papa Jansi. Papa Jansi bonjour. Oui, bonjour. Ça va bonne santé. Oui, ça va, santé ça normal hein. Yeah, merci. OK, merci beaucoup. Maman Bina Zawana, bonjour Maman Bina. Bonjour Yannick. Santé. Oui, ça va par la grâce de Dieu par malgré mon thème à passer pour ma Kambambuka. Yeah. Merci beaucoup Kaming était le 23 décembre faki élection et ça la Congo mais tout le monde brusquement Kabila akena Russie ko senga minduki wana est-ce que guerre moko za na Congo to rebelle moko sa mi na Congo to eloni sa mi na Congo pour Kabila asenga minduki na Russie. Bon Kabila kanambe ninga za wana ko mobanga ozomona kanamba ebike no carte comme des gens na suka passer mosengo ase akangi abimisi na mai ya tie na mulangiti omona ya betaki gazon na basango akosi pape ayi so asaka na mosengo ya moni babimisi na basango bake bakoti penda na limba bake bakangi kanambe ozo ba pasa zaki moyo uzwa ezate akoti na kati ya mulangi bakangi
moi bimeza ta comme luka ke non soit boma abebisa kisasa ozo comprendre donc moni kana mbe bulu na yi ninga sana aibike akufa so tale longi no mona kana longa liwa ah bon ay longa liwa siko bulu na ezali ke non akufa e mokote ozo mona alinga kufa na peuple congolais ngo moni memba mende ba ocha muno makasi po ba ebike sort na bango zo ya eza danger mais ngai conseil na opesa bango ba mende baza ba congolais ozo comprendre tango ngo ba boma kabila par rapport à point de presse à mende yo kolo bon mende ndenga za wana za congolais bazo provoquer pour la ebike no bango pe baza esclave ozo comprendre donc ba français donc ba yakaka ba kota ba boma bango ozo comprendre parce que otala mende a respecter ne batute ozo comprendre soko monier azo répondre au mona ka provocation ce quoi so provoquer pas ça ebike no ba lembi ozo mona baza na choix te donc soki peuple congolais a telemi au comprendre peuple a kufa danger parce que bitumbeza munene tozana bitumana ba mercenaires chinois bitumba bino mona ba mercenaires ne ba au comprendre donc ce ko ba ota pe que non nde tozabo na biso pe to kufa donc madame ka ba ya ka ba sauver biso ba boma biso ka tout merci beaucoup donc ya moni kanamba zo banga donc kanamba ne longa liwa so tali mona lo a longi penda liwa donc a kufa kalate. Merci beaucoup. Papa, j'insiste par rapport à Minduki au Kabila de Bon, Nalobara, le Congo, depuis que Mouzé a Koufa, Congo a tiré la président de la République susté. Et ça, juste que Rwandais, Morondais, Baye, comme quoi encadrer RDC. Vous comprenez? Donc, mauvais encadreur, il y a RDC. Mais que Congo a un président de la République a été. Minduki wana nyonso, ba mercenaires wana nyonso, c'est juste pour combattre le peuple congolais. Ozo comprendre? Donc ezaka babundisa population ndenge azali wana. Oh population azana munduki morode. Population azata na ngondo te. Même ba soldats congolais ba soda congolais bazana minduki te ba policier congolais bazana minduki te o ba pesa ba policier na biso ezaka bangondo ozo comprendre nga alors minduki wana nyonso wana c'est juste pour combattre le peuple congolais. Comment est-ce qu'un président de la République peut combattre sa population? Donc ngelo baké to tikala ozana président de la République té donc tozaka na bancadreur bon ba rwandais ozo comprendre yango moni biloko wana ezo sala baso minduki baso maboy mais ezana arme mon côté ezaka très puissant par rapport ya population donc ya peuple par rapport ya peuple donc peuple azali très puissant né tozaboy ezala bazana ba char de combat bazana nyonso peuple azali puissant par rapport à la arme en agnoso. Donc ce peuple a lobby non et ça non. Oui et ça oui. Donc il y a moni asomba o ya moni ako somba. Na ibite so tango azolongwa président azwa pena ba arme na wana akenina to akeno sana ngo soki nini asala soki bilanga soki nini osana ngo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Toleki na mama Bena. Pourquoi Kabila a boy kolongwa na pouvoir? Na ko compléter na oyo papa Jansi a lobby. Eza na puissance mon côté. Puissance mon côté, munduki mon côté, et les puissance à peuple. Yango tozo le peuple, il faut basala ensemble. Ozo mone, na biso ndenge président dans la kanisa ki non, mouvement na biso mouvement ba résistant. Il faut créer un combo nango énorme ensemble pour une nouvelle république. Tango biso notre population tozali ensemble. Pona ko la république na biso asika otokotonga. Tokondonga bitumba wana. Tango bakomona population estili que c'est révolté et bimi na balabala nyose yindi. Minduki na bango puissance ko sila. Pe mboka wana miracle moko ko salama na mboka wana oye salama na monde entier. Pona mboka na biso wana Congo. Po Yesu tango apesa biso bomengo wana. Ndenga Amerika wana lobaki Congo. Yesu azalaki na kitunga munene tonda bomengo. Abwaki na ba continent nyonso comme na continent Afrique. Abandi na Tananarive ya na Afrique Zimbabwe Mozambique Namibie. Akomi na Kasumbalesa kingo etengami kitunga nyonso ekiti. Ayebaki pona nini na kiti saki nyonso epa na biso. Ozo comprendre? Ndenge tozo no ba peuple congolais ko banga te. Congo ezali ya ba congolais. Jamais mboka wana bancetre na biso. Mboka o nzambe apesa biso. Totia ko banga te mais le contraire. Tous à l'ensemble. Ceux qui tous allés ensemble. Tokolonga minduki wana. Minduki wana ekoko leka puissance ya population congolaise te. Jamais.
Merci beaucoup, Maman Bénin, très bien répondu. Vous répondre la question là, tu banis sur papa coucou, tu zongel papa coucou. Pourquoi les lots ba pays sur Afrique aux acquis pour Kabila, les lots bazoboa qui saï, baboa qui c'est dans raison. Kanamba président Poka. Kabila nenga zana donc Poka donc mututu akomo bangai. Ozoban. Omoni peuple congolais na ina lobelo ko Maman Bénin lobi pourquoi baboaka lipambo l'union sous na Congo. Peuple congolais aza peuple juif. Il y a solo pena véritable juif et abisso. Ba changer histoire. Ozo comprendre. Congo ezamboko exupanaka ba miel. Ozo comprendre. Na ba miliki. Yamo mundele to aza kuna. Ozo comprendre ndeko na ngai. Donc moni Congo nde toza boye bako boma biso, basala tout, basala o balingi basala. Mais biso toza wana biso mo ba congolais faut tout défendre Congo. Ozoba ezalongo makambo te ba président africain o Kanambe o nani Kagame ndenga za wana akolingana te ke no atika Congo ozo mutu mususa ya akota na kati pona a diriger Congo po atok bakotake na Rwanda sikoyo wana empire Kagame sikoyo mutu tu akoma mona ke no akima kota Kagame pona azwa soutien yango moni même ata na nani na combat ba combattant mususu na poto pour biso ba résistant ba combattant mususu mo ba kimi kota Kagame ozomona ba ke kota Kagame koluka lisungi yo kaisa ta ba président na basangani ba bwa kisi Kagame aotika Congo te de saka biso ba congolais peuple congolais ngana o lancer appel na bino peuple congolais il faut to o makanambe Kanambe photo barré donc année oyo soto raté donc biso to makaba momi Kanambe photo bomé ata na ba basi ba bike Kanambe photo bomai osoko ba d'autres ena makambute ki noto kumisa ko ba président Afrique ba kendake pa Macron ba nini lokuta biso moko photo boma Kanambe. Merci beaucoup, Papa Jansi. Tout le monde qui Moïse Katumbi tu kotambusa Félix Tshisekedi batambo tamoli tu to komi na Canada ko tu o ba tu ko beta mafimu ba combattant ba stomoka ki mabe ba mbutu mutu zaki wana ba visite wana Moïse Katumbi na Félix Tshisekedi ba zotambola eza pour nani. Bon, na bandana on est bandeli ya masolo. Omoni Moïse Katumbi to matato kita, il n'est pas congolais. Wana congolais nyonso il faut biso nyonto yeba. On se comprend. Biso nyonto yeba. Nous devons bien choisir. On se comprend nga? Peuple congolais nazoe bisabino nous devons très bien choisir. Nous ne pouvons pas choisir des aventuriers pour continuer à nous malmener dans des bêtises. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse Wana lokola azaki na mwasi ya rwandaise. Batiaye gouverneur à ville, c'est quelqu'un qui n'a même pas terminé ses études. Il n'a même pas étudié. Mais, Bazuye Batiaye gouverneur, pour un président de la République, quelqu'un qui n'a pas étudié, la plupart, ce sont des gens qui n'ont pas étudié. Et tu verras qu'ils sont dirigés par des Rwandais. Alors, Rwandais, on a ordre Nyon Sozo ou Taïpa à Kagame. Moïse Katumbi est allé visiter Paul Kagame pour Naosenga. Soutien fort pour à diriger Congo. Donc à Koki ko diriger Katangate mais à selon yé à Koki ko diriger Katangate mais à Koki diriger RDC. Au second niveau là. Donc pendant le baquet tout le monde côté sous na ba bêtise ya kosakanate. Donc peuple congolais oyo moi na mboka nyonso arondimake mutu lokwa Moïse a dirigé. Au second donc eza lokola andimi akota na souffrance koleka kutu ya Kanambe. Pourquoi les Katangais, je ne sais pas, mais mes frères Katangais, ils ont vu eux-mêmes. SNCC Koufi, Nicolas Moïse Katumbi wana. Chemin de fer, oyo babiloko oyo et ba train ezaka komema. Ba bomi nzela train ya chemin de fer pour ba sombi ba track na bango ba tie yango na ligne pour yango nde memaka ba minéraux. Donc ngelo ba ke SNCC et Koufi, il y a eu un ingénieur qui est passé à la télé pour déclarer Babiloko ngana olo basiko. Cet ingénieur là, quand on a ça qui wana na butu na ngo babomier. Ozo kombanenga, pona olaxa ke batwana bazamite mamabe na niveau moko ya kosakanate. Alors, Moïse na Félix Tshisekedi. Tala. Bon, eza makamususu tokolo ba te, mais omoni batwana
na Félix, na Moïse, ce sont des aventuriers. Ah bon? Mais na émission vérité. Na Moïse, na tala. Ils ont cherché à tuer leur père pour bangomo batika na bomengo. Ozo comprendre batika na bomengo ya parti. Ozo comprendre nga. Alors batika na parti. Bangomo luka basa ba aventure na bango bazo sala. Tala les jours où Joseph a nommé Sami Badibanga. Hein? Quand Joseph a nommé Sami Badibanga, on a donné à Joseph et à Félix Sekedi Jeep ya Mercedes ya rouge Bordeaux. Ya Sika. On va payer ça. On se comprend. Alors, pour nous l'exaquer, Bouzo ba eza ebele. Wana ebisi Bouzo ba eza ebele. Mutorwa Félix wana, asa incapable de diriger Congo. Parti à IDPS wana, et c'est Koufa depuis Mkolo Nango akufaki. De IDPS pe kufaki. Yango moni ba grand tête o bazaka na IDPS, o bazaki na IDPS ba bendani. Ba mubaki ba bendani, banani. Donc presque bango tu ba bendani po ani ba moni que non. Moutoyo a ko diriger à chaque et personne ne peut plus diriger cette partie. Alors le rôle la bango ba mona jango za partie familiale nde ba zui yango ba pesi yango na maboko ya Félix ko ya commencer na ba aventure. Donc tout ce que Félix est en train de faire eza ba aventure na ba aventure. Nous ne pouvons pas accepter ba biloko wana. Moïse Katumbi n'est pas congolais. Bien que basa babilo yango moni ba congolais na Canada kuna ba tomboki ozo ba congolais na Belgique ba tomboka qui en pleine messe ba tomboka qui sérieusement pour nini ils ont compris que la personne qui veut nous diriger c'est un aventurier azo senga ba aide par-ci par-là pour nini pour batia na place wana bebisa. Nous avons quelqu'un un intellectuel, un maître avocat ozo kombanenga Nani wana? Président Ndala Wandala. C'est un intellectuel. Il n'a même pas travaillé avec tous ces gens-là. Ozo comprendre, mais c'est un intellectuel. Il peut diriger ce pays. Merci beaucoup, Papa Jassi. Au Béti Lissolo bien, il y a président Ndala Wandala. Tout le monde a président nyonso o ba olinga ba postuler to ba président o ba to ba olinga ba za na tête ya Congo bazotambola banda kwa mabino betaka Lissolo Ndala ye moko pa mona na raté au mona na camp. Faut expliquer bana bato bazana pour ça ba voter ye amona na raté bino betaka Lissolo na lobi boya. Un président de la République, un président, c'est lui qui un président ne peut pas ko sala va et vient ernio sur la télé alekaka lobaka biso toza ba représentant na ya en Afrique du Sud. Ah on a kati Afrique du Sud biso toza ba représentant ya Ndala Wandala. Na kati Afrique mobimba. Mais na Afrique du Sud awa tozo loba pour mutu nyonso. Oya za na conscience. Ayebake, il y a un Congolais capable. Pour le moment, la plupart des bateaux qui travaillent dans Mobutu, ils sont des voleurs. On a dit la vérité. Ils travaillent dans Laurent Désiré Kabila. Ils travaillent dans Kanambe. Ils sont des voleurs. Yango omoni bazolinga ku Kanamba tikate po bazoe basor na bango yozaanimte. Ozandengeni. Bazoe bate. Alors pour le moment, il faut toujours muto eza memoko clean. O maboko na ye eza na makilate, eza peto. Muto eza na mayele. Muto yo akoye bandengeni akoye ko diriger mboka. Ozo comprendre nga? Alors muto wana il faut azala mutu moko auti na parti politique moko te. Pour la plupart ba parti politique wana bazana ba intérêt à mabumu na bango na ba famille na bango. Ozo comprendre nga? Bazo mona te intérêt à peuple moko te. O mona ke mutu moko boye pokaka akabela ki mutu $200 alukia comme député. Pourquoi à l'écran de la télévision akabeli batu soki $500 alukia comme député. Ozo comprendre? Mais le président Ndala Wandala est en train de faire des actions mais akoki atikali jamais comme à la télévision pour ça va que moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est un intellectuel. Moïse Katumbi wana soka lobia kabelo ka saka fufu il faut caméra ezala. Wana ebisi yo lelo. Il faut caméra ezala. Ndala soka kabila. Non. C'est un intellectuel, mon frère. Un intellectuel ne peut pas faire des histoires là. Que pour l'Inyo Kabela Muntu, soki nani saki ya fufu ou bien makaya bo habito yoana. Il faut batbasa la mulongo caméraman a bando filmer. Non. Ozo komanga soki mutu déjà comme na niveau wana elinge lo ke c'est un aventurier. Ozo komanga yango moni président Ndala Wandala a bimakate na télévision pour lo baba bêtise. Mais le jour où il y a Robima et Rosala juste appeler ça
plan d'action na ye. Merci beaucoup. Ozo comprendre pour le peuple congolais. Merci beaucoup papa. J'en suis très bête les kana maman Bena tout le monde IDPS tout ça la marche à monene balobi élection et gozalate Kabila Rumela. Est-ce que élection kozala? Est-ce que le président de la a kokita na Congo pour non ça la élection là? Merci pour la question na yo. IDPS c'est la marche pour le baké Kabila Rumela de PPRD. PPRD c'est la marche pour Kabila Rumela. Mais wana bazo lexa R na bango pamba. Bongo zo poser nga question que est-ce que ndala kokita président ndala kokita bien kokita te Yannick. Président ndala kendo ko sa. Président ndala kokita na Congo tango biso nyos na kati ensemble. Ba congolais nyos na kati ensemble pour une nouvelle république. Tozo chasser Kanambe. Voilà ce que tant que chasser ye. C'est que to kendo ko construire une nouvelle république. Aussi longtemps Kanambe to pikoli nanote akendo ko sangana bango. Ndala n'a jamais travaillé avec Mobutu. Il n'a jamais travaillé avec Kassavou. Il n'a même pas travaillé avec papa Joseph Kabila. Na musée atisala na été. Koto na nyangala kato muteki poisson na Dar es Salaam. Oh yaki na babota solo na kati mboka na biso enkirte moko boye. Akomeka nanu ndenge ni jamais. L'élection na bango na banzoloba e kozala na ngote Yannick. Dozo tele na bango na dernière énergie. L'élection na mboka na biso ekoki kozala lisusu te. Liboso to piko la Kanambe na système na ye nyonso elobaki mama Odette mama Adel Mboyo wa Mulumba alobaki yango mama Bena to sensibiliser makasi ba membre na biso na kati na Congo ba congolais nyonso na donc to sensibiliser population na kati ya Congo be élection koki kozala te congolais moko ndima be élection te soko ndimi be élection c'est que ozali collabo élection jamais makola Kanambe na kati ya Congo boke ni suna élection e ko sala mate liboso tozo Kanambe ndenge kokwa lobi tozo boma ye Kanambe ko azokufa akomi na suka toko banga bango te akomi na suka azokende. Merci beaucoup maman Bena papa Coucou président Yangola otukuta na Macron na ebiti maso na bango ezaki ni tout le monde ba na Paul Kagame akende kuna ba bakende ba kutana na président ya France na ebiti visite waneza pona nini zaka na décision Kabila ninga tete ti pa longa ou comment bon Yannick avana koma kuna na webisa batu baye bageno moni biso ti toza bandaliste ozoba donc ndala wanala pena na idéologie ozoko po tozo bunda po to terrir to kita Congo bokita bozaloka bata pare côté balobaka na musika ba mona na te ozoko po biso bongo te biso toza déjà so 9 mois ngo ozoba tokobunda na kati ozoba bitumba na biso ekokoma tina kati ekokita te ozonga te biso toa vrai ndaliste ozoba ya wana tolobi Paul Kagame akokende na epa Macron ozomona président Angola batiake na SADC chef wa sécurité ozoba passer soda kasi bapesi ye pe geno bayebisi geno ye pe facile asilisa masolo Macron azana posa finir na Kanambe bango nde bayebi masolo na bango mais oyo keno bango bakosala na bango nyonso tu wana baosala keno baya na président na bango na Congo to boyi ozokoma po bakolongola bakokende bayokani balongoli Moïse Katumbi to monake déjà pas Kanam Kagame bakoya bobu bayeli bino pa batie Moïse Katumbi président bosani ozokoma esimbate donc biso to lobi ke Congo congolais bunda telema to benga na Kanambe to bomai omoni ane o photo bomai ngana lobela makambo ya mutu te na loba photo boma Kanambe ozoko pa du to bomie to sali transition ozoko pa ba tieli biso soki mosenga koko a osalawana ozoko pa biso tout to kiti to vandi ensemble parce que to prophétiser que ndala azali prophète alobaki ensemble pour une nouvelle république. On biso tout ensemble. C'est pour ça qu'on a le baga. Ndaliste. Donc idéologie wana ensemble. Congolais tous à la liboke to bunda. On comprend. Le mwana nzela ya étranger parce que soko la na Moïse oui to boité. On comprend. Abunde la Congo. Mais Congo nini? O biso telema. Merci beaucoup. Na batunyos tout baotala osiko na bité message ezanini pour na nord pe pour na ba congolais tout au bas monde entier baotala biso siko. Nord to lobika ba congolais bo adhérer parce que na uta ko zana batu mo bi to bengsi bandeko ba région de biso na msala tozo sala message za penda na mama Del o comprendre mama Del merci parce que moni sa musala nengo zo sunga ozo comprendre to poussa na te
ozomona en tout cas pena mama Adèle ba fleur rebelle na pesio donc na zongse ba fleur rebelle na musala ndenge zo aider ozomona en tout cas donc tozo lobela parti na biso eno pour la grâce à Befort na yo merci na bandeko tout ba konzi tout Bwangala CG Bwangala donc musala ezomonana omoni biso yaniki tolobaki na eno musala so eza likolo te ozopa bilobela na ena pesi bino promesse na osala ngote no isimba te eno musala CG Bwangala kitoko okopona paka mobali kutoloba te donc musala eza makasi tozosala pena musala président ndala pazo bosser à danger elonga na sepelaka na président ndala eza tango abengi yo bosololi awe biso lo moko awe biso kuku nzambe bobosa na yete ozongomani parce que bana Moïse tango babosanaki bana Israël tango babosanaki nzambe Moïse na ngomba so rappeler bango ozopa toza awa 40 ans souffrance lisusu mais bobosa na nzambe te bameka basala banzamba bikeko abimi agangi ozokopani papa donc elle roi nani ndala zoloba donc ça vrai muto Jansi Alobi pour na diriger Congo. Merci beaucoup ça vrai muto papa Jansi Alobi pour diriger Congo to sauter na mama Bena pe tozonga siko na papa Jansi mama Bena to beta di solo il y a un or karaté le 23 yango décembre ndenge tozoka élection tantôt ezala bato baza musika monde ati ba beso ba poussa na pembe na nord pe na Kinshasa ba congolais belé o ba otila énorme tema na habité okolo bala bango nini na minute lelo malgré Kabila pe azotele malinga zolonga awalinga te kalonga okolo bala bango ni bato ba otala biso ya énorme ba olinga ta musu mwa moteme elemba po ba okaka Kabila ozalaka non mitema na bango eko lemba te bana énorme na kata Kinshasa bazo sala misala. Vous comprenez? Ba membre ya ndala wa ndala énorme na kati ya Kinshasa na kati ya Congo bazo sala musala de bouche à l'oreille de porte à porte l'élection ko kuzana mboka na bisote mboka oyo mopaya za na kati il faut ko luka na bimisa mopaya bongo tika kusala élection bino na bino ba yebi yango ozomona tozo tele melango ndenge na yebisaki yo même kuna na kati ya France mama Thérèse Kalanga na peso mbote ma copine a regroupé quelques mamans bazaki 12 na McDonald's na bango kuna atindenga ba image lobby azo mobiliser bango azo sensibiliser bango azo construire bango ko yebisa bango enor elingi ko loba nini mosala enor eza nini mama Adèle na minute ayaki ko rejoindre bango mama Adèle Mboyo wa Mulumba ayaki ko rejoindre bango mama présidente ya enor ayaki ko rejoindre bango mosala ezo salama toko sensibiliser ka ba o baza na Congo te partout même en Afrique tozo mobiliser bato biso nyos photo ganga be élection koko zala te liboso kanambe akende tala oyo yo lobi pona ndala azalo kula mokonzi na ye Jésus Christ azako sambela te boyo bato bazali azo sambela bato bazo mona ye azo sambela azako matana ngomba apusani pembeni atomba mapoko na ye pa ya tata na ye azo sambela ozoyoka ndala azo sala mosala ndenge Jésus azako sala mosala sans ko crier mosala basala ozo crier ozo ganga na ba télévision bongo biso mosala na biso ezani visibilité o biso tozo sala yango yo biso to ko sala ka mikolo nyonso mais ye azo sala mosala na ye calmement e biso na kate nord tozo lobango komba na biso ezali spirituel sans quoi associer nzambe tokolonga te photo te ana nzambe liboso po nzambe alobaki amour du prochain faut bosa l'ensemble ndenge yepe a créé qui énorme ensemble pour une nouvelle république tozala together token ensemble pour na libérer mboka na biso mama Congo mama message za nini na batutu batalio moi quelques mots de votre tout si vraiment nga nazo ko insister na likambo nazo loba faut sala marche moko kafu na yebi pourquoi nazo ko insister faut sala marche moko ya mutuya biso nyonso ba congolais partout au monde pona koloba non ça suffit et loko no sezaka na suka nango ba yibi mais faut ba bima batika mboka na biso to reconstruire mboka na biso yango na profiter pe na pesa mbote na ngamba la moko na pesi président ndala mokonzi na ngai mbote na libota na mobimba CG Bwangala mbote na libota na mobimba kuna na Suisse mbote mingi na mo colonel na Danemark na pesi mbote na nga na papa Jano staff noso na pesi mbote na paka mobali na pesi mbote na Farial na pesi mbote na Mok vraiment
sala musala no malamu to beke longa ezali yo longa kaka toujours bande ko longa kaka na pesi mbote na ngai na conseiller privé tete mbote mama tete kalanga mbote mama Rose yo yango yo na pesi mbote na ngai na mama Suzanne ma sœur Suzanne ma sœur asala musala na kati ya République démocratique du Congo lelo ma sœur wana so sala musala na kati ya Sénat vraiment mama Suzanne longonya mwasi na kati ya basi molongonya musala malamu zo sala kuna na kati ya Sénat ya France il faut na préciser bien na kati ya Sénat France mama Suzanne mbote na yo yango yo na yo pesa mbote na papa kuna musika yo moko yebi bambote. Merci beaucoup papa. J'incite au moins na suka déjà on a vu des messages nous grouper ça. Message dans opesa ils a adressé tout droit na peuple congolais. Ezali to ebandeni to ko choisir. Bientôt là Kanambe va partir et Nao Ngana yebi que le président Mosengo a besoin de pouvoir juste pour la transition. Après la transition, à organiser l'élection. Après organisation élection, biso peuple congolais il faut tout lukato yeba mutuna nyo biso to ko choisir. En tout cas, la plupart abatu nyonso yozomona na katia RDC, ils sont assoiffés de pouvoir. Batwana mutu moko azana souci à peuple congolais. En tout cas, mutu ngana yebi azana souci à peuple congolais. Ezali président Ndala Wandala. Alors, na sengi na peuple congolais nyonso to soutenir mutu wana. Président Ndala Wandala. Biso nyonso to soutenir ye. To tia maboko na sima de sorte que mboka na biso ekende liboso soki to na posa mboka ekende liboso. Alors soto lobi to zwa neti meti misusu tu meti moko botie na pouvoir ezakwa neti osali lo monte Kadambe kaka nde mutazana ewana zo régner. C'est que nous ne voulons pas habiller Saint-Pierre et déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. C'est ce que nous ne voulons pas. Peuple congolais, to fongola misu na biso. Il y a quelqu'un qui est capable de diriger ce pays. Mutu azana maboko polele, maboko ezana makilate. Mutu wana babengi Ndala Wandala. Azobunda makasi po na intérêt à peuple congolais. Batwana nyonso zo kabazo sa ba campagne, ba tambolaka na ba Canada ba kenaka passer par là. Baza ils ne sont que des voleurs. Balingi ba vimba na mbongo ya Congo. Ils ont volé ba limité. Bazo lukaka ba continuer na koyiba. Ba o misusu babanda ko travailler. Ils continuent toujours à travailler. Lelo lenganko ya zapi. Olenga kwa zaka kana na télévision mais lelo olenga ko mine fongwami akomo seka pamba atal kamba oseka to olenga ko ya komo seka pour akomo zwa mbongo à comprendre que pour intérêt pour na ezai kulia ozo comprendre nous ne voulons pas batoka ba mende wana o comprendre que un papa qui a étudié mais il n'est pas intelligent il continue à mentir à cause naba bon faut tu péter azana banate. En tout cas, c'est regrettable. Merci beaucoup, papa. J'insiste comme la souka. Moi, quelques mots, tu peux te cabana pour passer un message. Très bon, mais tu n'as pas passé mingi na champion moke. Champion moke, mote mingi place aux ali courage na vie que tozana bitumba moko minene o tozo préparer za na sinagie. Parce que moni batumuzu ba o ebate que no moni to na congolais moko azo défendre nationalité na biso danger. Azo beta barisi ana bitumba na sina risi mobo ozoba donc a beta ka danger ba mindele eza kwa champion moke donc bitumba na toza ngo aker tozo prier pour nango donc nzamba okuta no na kati donc victoire eza ka nga mona biso. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Maman Bena maisa mama del mbote mama del mbo yombo mama del yombo wa mulumba na musala monene ozako sala au sensibiliser ba mama tete kalanga au sensibiliser ba mama masamba mama del continuer mosala le ndenge wana ezali ndenge wana. Merci chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à maman Adèle Yombo moi soupe pour na non paye ça bien. Merci beaucoup bana ba oli apé ba OCP là soupe pour na non maman Adèle maman présidente apé so moté. Merci beaucoup na tout na mana songa ba pour la bino maman Bena papa Jansi papa Kougou auto Pandi Maramba Congo émission sur rapport na Panzarara Maramba Congo. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.